Oyebi ke nanda kupili kuonyeza te. Donc tokoti lokanga bambisi na biso, tokena ngata na ndako. Ba mukoni na koma pesa. Oh, sali tokani bizibu, to pepe bizibu ba pêcher. Manjuzi yo kabisota toyebi keza parce que bunisa koko mais biso pe to abaninga no yebi ke biso pe to linga koma kai nga nazaleki na yo yaya do inutile ko bombela nga eloko yeba ki nga pasi oyoka nga pe na yoka na ko sala effort nazali longo na yo pona koluka koko na yo sika kulelaka pe tika kofandaka isole sika na yo moko eza bien te etika bapesa nango solution ata mokomonta te otonisi 25 ama ya miso etika bapesa solution te de eloko eza il faut ovanda obanda kozoni nini oyo osala mpona oluka koko biso oza bacamarade toza bacamarade kaka pamba te mbiyabe aloba bocamarade bomoni ekoma ntina eleka na yakimbo ndeko na toza mpe na bandeko na yo tokosunga na koluka koko na yo kolela boye eza solution te nayoki nyonso bolobi kandi nayoki nyonso bozali neki na kati ya mboka oyo eza na tata na mama atako baza libanda ya mboka oyo banda boyebanga bomonanga na papa mpona ezela ngai nayebi nyonso bomonanga na papa bomonanga na mama nayebi ki kozala boyebinga kaka na koko moko oyo nga azalaka na ye yenda koma tata na nga yenda koma mama na nga ndeko na nga nyonso oyo nga naza nango na mokili eza kaka koko pai boyebisanga nde azomonana te nazanisi yango sikokolili eza basolution te koko na nga azomonana te eza moko ya moto amayele na mboka oyo mefumu alingi komona nga na miso na ye te naloba na ye eloko te mpona koko na ngai soki kutu mwana na ye oyo aza mwana azososola ke nazangi moto monene ke natoyaki koluka ngai ayebisi nga kosunga nga mpo toluka koko aboyi te nandimi yango kasi fumu ebongaki atala bolamu ya pakapaya na mboka oyo pakapaya azomonana te fumu aza na kimia azolia mpe azomela nyonso ezosalama na mboka oyo fumu na bino aza na kimia aza fumu na nga te bolimbisa nga mpona mpasi oyo naza yango aza moto alingaka kanisa naza na moto te naza kaka na koko paya wana oyo ye azolinga koluka te me tala ngai ndenge nazangi nyonso natikali kabo nakomi lokwa mopepe esika nase komemanga na kei tokomprendre yo biso mpe toza na kati ya motema moni mpasi oyoka nga mpe na oyoka bongo siko zwa biso ka lokwa bandeko mpo nga na olinga te namona yo ozonyokwama Ando nanke. Kuna vuendi kaka ankita yindula. Oso kanisa ni. Pakina. Kunu kina kukiesi. Lumingu lumvimba. Mwana munu kasi kitakumuna. Ketingani matata mama bua. Ikumufika. Mwana kunsoke tamone lumingu luzogi. Yango
makambo bongo pe komi koleka ndelo. Donc mwana banda kenda ti lelo monani te. 2 semaines. Siko oyo elingo lakisa nini na mboka oyo. Tosala boye kinganja bungi. Tozongisa boye kinganja bungi. Mwana lisusu na minute azomonana te. Banda kala oyo. Talisaki biso te mpona nini? Mpona oyebisaki biso. Nabandaki kolandela nanu. Na verifie nanu ntango mosusu akoki kokende pa bango bayaya ndenge makuma kuna pe azati. Ebeni mikolo milai. Makasi penza. Seke tokota sikoyo ya koluka mwana na toyeba buzindo azawa. Mboka tempo ebebi, mboka ezaki boye. Ekomi tolala tolamuka mutu abungi. Tosala boye mutu abungi. Seke likambo oyo sikoyo fo totelema tozwela ngo mokano. Mpona nini mboka tempo ekomi na bizaleli ekobungisaka bato ntango nyonso. Ntango nyonso bato kobunga. Nini ozoya pe maboye yo pe okutani na nani nakoko ntako nevunda. Nauti na bilanga na kuna. Namoni evangeliste akala bakomi mibale mususu ya sika ye lisusu. Mais bazoteya bato kuna na bilanga kuna. Bazoteya pende bazopanja sango na bango ya sali to kutunga kutuna linga te na mboko. Bino bakola mboka pende bozo mayele te pona nini Mpona nini village te bozo beba boye. Bakumu. Makambo oyo ekomi koleka ndelo. Omoni makambo oyo eleki ndelo. Sikoyo ba évangile ouvert oyo bakoyeba ngai na minute oyo nakokende kokutana na ba évangile ouvert ngala bango kozala problème seri. Mpona nini babebisi mboka? Bilenge nyonso ya mboka bakomi kotalela kaka biso bampaka ya mboka. Sikoyo na ngonga oyo tozozwa mokano esengi kovandisa bilenge ya mboka pe kovandisa mikolo pe na kati na mboka wa mpona kopesa sango ya maye oyo Afrika azosala. Seke soki bato wana bazozwa makasa kolo ezokute pa Afrika. Kote yende mokonzi mutu apesi bango nzela. Na ngonga oyo esengi kovandisa bilenge kotelemela likambo tina suka. Kotelemela ngo tina suka ba évangile ouvert bakotika mboka oyo bazonga. Kote bauti. Soki prince Afrika boy allez yepe kuna tokamati tokengola prince kusu totene bonga. Oyo biso tosui yango na mokana muso esalite. Tokengola place ba évangile ouvert bazali bakoyeba ngandelo. Tellement toki. Bakana na bino pesa ya solo. Non, tu pas gagner. Na yebi saka yo mafuna. Ngo lokole sana bon. Ondimela kanga. Twende. Lelo bakoyeba biso. Tokende funa kuteba. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Et Seigneur la biso koyeba kosomba tango po mikolo etikali eza malamu te. Je pense que mabe ekomi mingi na mboka. Ezosenga na biso totambola malamu. Tobanga Nzambe ekosala malamu. Sérieux? Mbote na c'est Boni. Ça va bien. Ça va bien. Sur la scène d'homme pour apporter Tina. Apporter Tina. Ça ça, il y a les avant pour rentrer à l'eau. Parce que dans sa route ce côté il s'est pas là. Le coco au bout de ça là. L'eau qui Zela bandela no place down. Sikanganya binisa ongana zala ngopoto pona ukufa na woki. Bandela no boko ko isali nini? Oko ka mnono. Bantu. Ina yo. Tika ngai. Na maserke. Na mwasi. Boko ka mnono dino wana. Bokoko. Bino bo utili ibanda musika boy okuta batu nambo ko dabonza abena bango bino yango te yango komisi boni bakumisa o eza idolâtrie okozosala moni temps ya kobelela bakoko esi eleka kala mais koko si akufi eza lisu na relation te na oyo baza na bakufana oyo baza na bongo boza sikola ibisa bino likambu bokota na mituna bino omoni makambo oloba ataliki na nganza osepela na oke
Pour bino bouti musika, boye pas bato bo ndio tia boko moni bokanga elongo bien. Moni longo bokanga bien. Zamba za na posa. Ma sœur. Bosi la nga na luko. Bokanga do bokanga elongo bien. Loko abino bo mesa na ko pesa basango pa mokonza Afrika. Hey, bomema. Ngai na ko tikala ka koyoka buzoba na milioni na matoi na ngai po eza kolekisa temps. Pendu. C'est qui moni bokonza likolo epesa meli ba violence. Bible vie ba violence qui ne ba kokota na bokonza likolo. Comme yo sali violence ko na koyoka ba nzambe nzamba pambo. Ma fille, nzamba tindi. Nzamba tindi biso to te asango ya Yesu Masia. Kala bandeko bino bozolanda bakufa basekwa te. Metika na ye biso muto akufa seko ezaka Yesu Masia. Yesu wana azana posa ya kopesa yo o eza posa motema na ye. Matonde za. Moi même j'étais obligé de fuka mon. Oui, qu'ils qui. Ça m'a pris ma casse. Oza leste comme si c'était agité. Je suis allé leki na ngaso akimo ko mama ogani na ndako. Ata mo hospital sura vraiment. Nala ndena no kila lande. OK. Nzamba tambola na yo. Apôtre. Moni, taza de aja mwana. Mais idolâtrie o bazo sala oyo. Bazo idoko ko adorer banzamba ya mike. Ndoko ngana yesa tuki muka oyo. Tala nzambo biso to memeli bango afuta ka tikete. Mais bango banzambe na bango na DG mafuta ka tikete. Bongo ataba na bango ko ba tengo temple. Oyo ke tela ba mama na bango bazana ba mboka mpa. Balera ils a passé dans une saison ils ont beaucoup mourir dans la malheur toko te ya tout évangéliser donc gagner ba âme et on la pour la lokumu na nzambe eza musala biso to pona kikoyi namoni il faut toujours là il faut que pas roi bien avant que pas roi soit le na ndako c'est maintenant faut que pas ya mfumu la kasi to comme les amis que bon faut que ça soit ah bon? Quand ils ont proposé, il faut qu'il n'y ait pas de conflit, il n'y a pas la conflit. Il n'y a pas de lobby. Il y a lobby. Tout ça, on lobby. Mokozi tosoli na process Kennedy keneto ya talisi ngai akobima libanda to pe akomona yo okolo oyo ya koyeba vérité ya liwa ya fumu asuki wana pe atalisi ngai lisusu si akoyeba place mama na yaki ndiya kopina libanda atalisi ngai ya mingi wana kena to tusei ngeta mokonzi maloba nyonso oyo kena to alobi azwili yango wapi mokonzi na ngai ntango nyonso nazalaka pene na yo ntango nyonso nazalaka na yo nayebi te nani oyo ayebisi ye makambo seke luta moto ayebisi ki yango luta azomonana te luta akimisi na kasi lokola balingi babebisa kozala na ngai na kati ya mboka mpe bokonzi na ngai maloba oyo nalobaki ebombama ekoma epai ya princesse kena to te kasi ekoma epai na ye nakozwa mikano ya sika mpo na mboka oyo kasi kena to esengeli maloba oyo abosana yango oyo mokonzi na ngai epai na yo nayebi ete oyebi nyonso oyo eleki na mboka oyo esengeli obomba yango oyo mokonzi na ngai atako molongani na yo tula nayebi ete bolingo ya sika epesaka bilobaloba
kasi mokolo koyoka yango ekozala pasi mpo na yo mpe ekopesa mayele na bankengi nyonso ya mboka oyo tempo oyo mokonzi na ngai sengeli obatela malamu likambo oyo toyokani oyo mokonzi na ngai mpo na princesse na yebi na osala aza na ndako évangéliste Mavambu fo obenga famille Mavambu déjà na kini déjà nde batikalaki mpona ration na bango obengi même Chimène Mavambu to Salem Mavambu ayeba déjà ndenge nini na kobika po tondimaki te ke tokoto atan ebele yawe mais ça zwi biso vraiment ta omoni mosala nzambe balobi place ozokende oyebi te meloko ya malamu oyo nasepelaka nango oyo mama Mifi Makengo avant kende poto aloba adage moko alobi fourmi oyo ayaka liboso ye nde azalaka kolo feti moni comme biso toye liboso na mboka oyo toeplante église biso nde tokoma bakola église bakoblo mboka oyo donc po biso toeplante liboso mpona kutu ration kobanga noti na obenga président de Vince Kasango Rex Ekoki minda kotindela biso ana mboka Rex Lukoki komana azonga na Kasango pesanga numéro ya Rex Lukoki en tout cas fola benga asunga misala nzambe kozala malamu mingi en tout cas kosunga ye côté wana nda kosala effort aotinga biso Você? Aqui. Tu yambiyo na como é isso? Explique como é isso. nayo osenga bolims mpona makambo likenga na ndeko nanga mwasi le jour wana na nzela ndeko nanga mwasi bon nde mpena tobotameli ada aza momo azala trop loyenge azalaka eza ndenge na eza teke ta mosu amanke bino respect mpe ndeni donc Ma sœur, tu vois, salut ezalaka individuel mais mpona kobanga nzambe tolimbisaki ye déjà toza vraiment na problème na ye mosala oyo biso toyaki koramene baâme perdue vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre mosala biso bit na biso ezalaki yango wana mais eza vraiment na problème te biso oza na posa boyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ye nde aza mwinda ye nde aza nzambe lilobo biso toyeli bino ka yango wana tolingi boyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo soko oyambi Yesu yo ndo kokangola libota na bino po omoni na mboka oyo lokola mikakatano eza makasi tala lolenge leki na yo amemelaki biso abangi te ke toza na apotre tina oyibi ye te aye na mabelo mpona kokangola mabelo na bino toye kosakana te awa yango moni tolingi yo banda nanu koyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ata koyo oyambi Yesu yebaka yango baye nyonso bazongi na biso mfumu baye wana ekomemela bango mababe yo soko oyambi Yesu na nzela ya mfungu ekomemeli litomba monene mpe na bokonzi ya likolo yo okomona Matongo na sepeli kandi boyesina ke boyisi bokomama sosinelelaka ke boyizomindanga mela monisi natiki bino po natika pe ye moka na ndako ali mpe esika na bini te esika na kete yamoningaka na bini na ye bo ezalaka sincere parmi bino mibale nozala nozala apprécie na mpona nini Bible elobi moto akoyamba basali na nzambe na qualité ya basali na nzambe akozwa récompense ya basali na nzambe nzambe apambola yo po tokanga yo mingi te me biso toza na posa yo bongola motema oyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi mais sala tout même elobi oui sala tout ata lobi comme ça ya toyeba kosolola parce que oza presse moi mpe tokanga yo ezali nzambe atambola frère Chris Mavambu évangéliste Vandana sala le nécessaire tu prends mon numéro nga na lingi te na te benga na téléphone na yo benga nani Shangongo image qui parle oui benga image qui parle yebisa ye akende na maison Christ foi
juste na veni ngongo pas Chris Malili ya Congo. Chris Malili wa Congo oui azwa numéro 1 na Mali na Selemba obombola la congélateur makamba fois ezali azwa congélateur wana atika epa matana asalaka bien nani Chris Fois bazoloba Malili ya Congo numéro 1 eza ye asalaka bien aza mwana moke mais grand homme dans un petit corps obenite na obenga oyebi ngai ntango nakota na mboka mona bakolo na teya bana moko bazalaki mystique na kota kongo neti mwana moko ye kuta change na kongo komone baboteli Jérémie Masanza pour langage ege ya kindama mwana wana soka simbi t-shirt mais so comprendre que mwana oyo tozalaki na yuzu wana la fille ouais aza titi na point tozule ba messi lokola mwana wana fo langage akoma malamu fo langage achange mais na profiter pe na mekoko loba na yo omoni eloko nayokaki mpasi pa ya mama colonel Hélène Kotazo akangi kuluna babengaki aigle akangi bakuluna atindi bango na makala o kuluna wana abimisaka bamashete mpona nini te moto ndenge wana akoyela biso na église tobongoli ye motema akoki kobimisa bamashete abimisa ata 100 mashete toteki evre nzambe tei Mando kundo ngali na eko. Elike zanga pasi bonde kwa biso amu. Nandi kutuzaki na mboka. Tuma teko ndeka makambo oyo zende kana mboka na biso oyo. Yebite seki ekosila lolenge bino bakolo ya mboka ndesi ngeli zanga. Kasi mukolo wana tokiteki mai. Nok mekine ko nika kitasa. Mwasi ya kengo wana zaka pembeni mukontula nengo ndazo taisa biso ke soki eza na mai moko kasi ayebisaki mwasi ya mokonzi ndako makambo ngo pesa nga penda kanda makasi tanka na mono banzolo bongo na tele na amba mona kei bango batika like ko makambo sa di makambo yebi ke bondaki na table soni pembe mwasi ya kengo
Tu sais, moi si un Kenji, tu sais. Oh, c'est les. C'est bon. Oh, il y a ben non ya. Oh, il y a vraiment aussi. Azala qui pas na yo kando. On le banana nga motema ça passe, ça ça la passe. Ah, Ezaki bon. C'est donc dans ça là, zali na mato matina likolo poto sola ka taka bi da tout le ndaza. Elle vient liga masoni. Tomati, da comment expliquer biso ke makambu ya mboka on ndiso leka yi ayebi. Zoka nde mwana o, kasi ndi aso mwana na teboye. Ezaki kwa kana ko betela ala ko betela prince na reine. Moi si Afrika masolo ke disparition ya nani. Ikoko na biloko mena. Parapaya eza Afrika mta asaleki abunga bongo. Kokufa ya kumufinda ya kumufindama. Eza nde Afrika. Nyoso za mutuna ye. Na mwana boko naende simbi makila. Tenge sika wapi nga mwana yo. Yango sona na te. Kasi ko ndombe yo ebi makamba ngoto. Oso ki kasa yebi yango teke ayo pa na bino. Ko bino ba pakamboka makam solution na bino za. Tebe te ba pakamboka na biso telema te pona nini. Makambo ile na kaka mboka oyo bino boyeba kaka te. Boyeba kaka te. Même si ba jeune boko kota na zambo boke boluka te. Eloko te bo pata maka esika moko. Wa biso yo. Fumu na biso yo. Akosuka mabe. Akoya niko simba makila ya bana mboka akosuka mabe. Banda makambu nyoso ebandi. Mwana ono beloko. Koko abungi koko nanga. Toyaka ni bale. Timba kenda na tikala ndusi. Koko wa boko linga ye wana wa bunga so mwana. Moni mokonzi wana mokonzi soki mokonzi Afrika bolimbisa ngaya za mokonzi na boyi. Mais ozo sezo nyongisa mutema nga. Lobaki koko nanga ndenge abungi ya yebi. Mais soki ayebi anyataka mabele, apemaka mopepe, amelaka mai. Soki ezali kite ya bato bazo sala mabe na mboka o. Soki yaza na kati nazali pasa. Eza ko likita kutu. Ndeka na lobi wala ko. Eza nde okona biso ndi azande mutema mabe. Eli kita te ko se planete. Banda na yeba nga na tika to se planete penanganya zabu. Yo zo pakamboka. Mona chali ye moko. Tate mama te ndeko te batakaka na koko na bango. Sala okola ekomeli siko yo, koko na yo. Ekomeli déjà pour moi n'est pas mona te. Ye, biso to yebi. Moni na bongo za famille. Yo za famille te. Yo za otikali yebo. Yena za bongo za na bakoko msusu bazali bana pe motolo bongo te. Moni loko za afoto consoler kando. Ala azaki ndeko na biso akanda akamara na biso. Skondo zo lo bane bongo po abanda kolela, amekota basuto sani. Loko za eza ko consoler makamba no bezate. Lokola makambo nge na mona ekendele ba pakambo kan so ba ko solution te. Biso bongo bilengi to te. Mai mabele mo pepe eza ko pesa bielo na ba banso bongo ntsonga. Boka ngani biso ana. Parce que yo ke loko te fana rai. Bino boye boye bisanga. Biso pe to yebi na biso ngona pakakila. Nde yango to zolandela makambo ngo malembe pour tozwa solution. Mbala moko poto kende kaka to sala makambo poto lobela mokonzi na biso. Po biso pe soki to sali to memango na ndenga mbango. Mpaka paya awa abungi ka bongo to tikali ka biso mibale tango bako balukila biso lisusu biso abaye ko bomba biso donc yo zo banga ndeliwa to zo banga liwa zo banga te po biso ko za ngula na biso mwana zo mona na te paka pe moko lokola yo zo mona na te azobanga mwana wana azobanga nde yango wana zo mona lokola lobaki makambo bongo azobanga yango kesu kisikene oya ko bata to kena moto to zonga na vélo biko boyeba makambo te kala botie qu'est-ce que comme atina niveau point bebe ko kala tibo kana na tinilo nkuna na nzeta maele kuna bapesa nini ya boyeba kyango siko bino bapaka bondo loba nini bondo kanisa nini tibo ko bo ida botika ko matina niveau tala ngaku makambo na sokala na to zokana sina liya bango bapaka po biso bilenga boka sina na bito lobi to ko so solution na likambo bobanga te to ko so solution mbonge non Seigneur zopenza uye nzambe nazana ebikia ndenge apôtre Tina atotia loboko oyo na ye makanisi nyonso aza nango ya mabe ekolongwa nzambe biso tosambelaka akosaka bato te epuis soki aza na mvutima ekolongwa lelo ezolongwa na kombo na Yesu en tout cas nyonso ekosila en tout cas esengo na ngai kozala soki pena fumu bolimbisi nasali mosala ngo nakende kosala te asopeli nga mai
atomboki makasi ya siliki alingi kutu te na sambela na ntina na ye ya solo je peux me nakolopa sopelinga mai makasi atomboki mabe Kenato nzambe alimbisa ye Kenato tusei boye mokonzi nana posa na ye awa boye mokonzi nzambe alimbisa ye asopeli pele mai mavama me napolaki ngai mobimba mwai te alingi te na po impose maboko boye asopelinga mai asimbelinga meme lishete alanda ngai mengu ya nzambe falaki etindika ye kape na comprendre te mwana molimo nini bafosaka nature te mais toutefois papa mfumu nzambe azoloba na ngai po mboka oyo ekangolama bafuta ekita na motu ya David na nsima ekite paron nde ekiti na seti na suka donc yambo mboka ekangolama esengeli nzambe asala ngolu pozwa bateme amen ngape na bafi yango bateme oui il faut yamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi il faut obotama mbotama ya sika mbotama ya sika donc yo mokonzi merci na botama te kobotama na tata na mama eza mbotama oyo obotami siko pozwa grâce nzambe abotisa yo obotama lisusu mbotama mokonzi yalingi koyoka ngai yakangi porte na ndenge ya kati nabeti ezosimba te matoni tika ye mokonzi tokolanda yango si tika ye mokonzi yo il faut botama lisusu mbala ya mibale donc faut ozwa batisimo ya mai apôtre lokola azawa apôtre akotia loboko okozwa bateme ya mai mpe na nguya ya yesu masiya nde okobotama mbotama ya sika place yo okomonaki mboka na yo ekozwa kimia mpo ndakisa na yo yango bango bakolanda bino so bozwi bateme te obotami mbotama ya sika te mwa mpe bayo balanda yo okufi osekwi na yesu te donc fo kufa osekwa na yesu parce que yesu na molimo ezalaka kokufa na nzoto te okay. Po yesu na biso akufaka mpe asekwa na mpe na bakoma lokola ye boye na kokufa mpe na sekwi alobi moto akondimela ye okoki kosala makambo okuti oyo asalaki te donc okosala koleka oyo ye asala ya solo okoloba na ngomba otwa de la ngomba mpe kokolongwa peke ngomba ekokoloba na ngomba elongwa place ezali ngomba mpe kokolongwa ekei soki ozaka na bondima non ezalaki na français otwa de la oyo nayokeli bino ntango nyonso alobaka matoi na nga mpe motema na ngai esalaka epai na bino bokende bokanisa botia mokolo mpo na kufa na seko nakoma nasala makambo koleka ye nabongisa mboko otema wana ofet koumisa te koumisa te po mokonzi azwa kasi mpo na mwana nga Kenato asili kobimisi epe ntango akokufa ntango akosekwa akoyeba nini oyo asala loko asopeli yo mai yo mpo osopele mai enga esi nalimbisa te biso nzambe na biso alimbisaka babomba nasepeli makasi Popaya! 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 Coco! Popaya! Batina koluka toluka kaka tokomona kopaya soki koto tomoni tokoketa susu na zamba wana kuna soki soki kotala susu kopaya kokopaya kopaya Nembi na ngai benzo na koluka kuko na biso kwa mbimbenza tolemba te na koluka toluka ye kaka soki atomoni soki soki koluka ye sukuna tolemba te Zamba wana eza munene sika nini biso tokokende kolukela ye zamba wana kuna soki eluka ye kolemba te Koko! kokopaya
ngai nazeba tena sa neni mpona koko na ngai nzambe ngai natikali nga moko otikali yo moko te oza na bayimboka biso tozali baninga na yo bapaka misusu mpe bazali tosala effort tokita kuna na se tokeluka kopaya telema tokeluka kopaya komine ezala makasi elenge mwasi nakokende wapi tokeluke na zamba tokele na zamba kotia kolemba te alembi na ngai bindelesala nini kolemba te toke koluka kopaya nalembi na ngai kotia kolemba te nalembi yango kotia kolemba te tokende koluka kopaya Koko! Zala makasi minga na ngai, zala makasi. Nalembi ba moyo ya koluka nalembi yango nakende wapi penza? Kolemba te minga na biso mo baninga no tozali. Akumu ya mboka o nzambe bakoko akosunga yo. Kolela te, nzambe bakoko wala biso. Kopaya! Minga na kotika kolela ko, tika kolela minga na ngacha. Zala ntoto makasi. Zala ntoto makasi. Zala likambo ya pasi. Toyebi za likambo ya pasi. Na okoka tenga na lembi musala koluka na luka yo wapi? Toki luki na zamba. Ndeko na ngai ya mboka tempo. Dimanche eza mokolo ya esengo oyo tokopesa bateme. Bino nyonso baye boza na zamba, baye boza na bandako. Bobima dimanche bozanga te eza mokolo oyo mfumu akozwa batisimo. Yango wana tobengi bino nyonso, butu nyonso likozwa batisimo abotama mbotama ya sika. Po Yesu andima bino, il faut bobotama mbotama ya sika. Moto abotami mbotama ya sika te akokota bokonzi ya likolo te. Yango tolobi na bino bobima na bazamba. Nini? Continuez à prêcher, non? Oui. Mais toi, allons-y. Yende après mfumu ye. Donc moni liso na bete ko ya nzete. Ye mbado batamboka bayokela ande ye. Ngakuti na bangi na nzete wana te. Wana bangi. Onenga tale libiso pe Wana ndoki nde ya mboka oyo. Nzambe na biso aza makasi koleka ya usa eloko. Ngana banga yete. Ndoki na zefisa yo. Non, il fallait prêcher. Bazalaka misato. Batika mi balina mama moko boye mususu kutabunga 10. Mama nani? Nzambe. Mama moko ya mukulu. Ambo? Nzambe na biso azala makoki ya nyonso. Continue à prêcher. Bien-aimé le Seigneur. Oui. Na obelela bino. Tokobanga mutu te. Dimanche oyo. Frère. Batu nyonso. Frère. Nzambe azana bosenga na yo. Nakosola na yo. Osenga mbokoti. Aboyi. Excusez papa. Toza na posa na. Frère na biso oyo. Bokoko ya pe biso mbino mbale to tuna bino mwa mituna. Ba namoni ba ndenge mo na batu ya mboka oyo. Bango nyonso monte. C'est que ça facile te pour gagner bango. Continue. Bele photo ça ba jeune et prière ya makasi poto longa ba. Oui, ezala ba milimo mususu e longa kaka na jeune et prière. Continuez Moussala, belle comme ça. Batu nyonso baza na zamba. Dimanche. Si kita siko na moi c'est parce que batu baza na basé wana. Dimanche. Apôtre Tina Azaliawa. Il faut bien dire Tina succès. Nazane loko na ngai. Fumu Afrika akozwa batisimo dimanche. Bino nyonso baye bozana zamba. Akobota mambala ya sika. Ezala bampaka ya mboka oyo. Tempo. Bino nyonso bokozwa batisimo. Ezala nan
tokata balie nyonso ya satana au nom de Jésus de Nazareth. au nom de nzambe aza na posa na bino bino nyonso boya kozwa batisimo boya pene ya apotre tina ye aza na mabombami ya yesu masiya nazaka apôtre, il faut le bac apôtre tina succès frère. Mais tina comment je suis ton ami? Le bac apôtre tina succès. Comment les anana Josué chapitre 1 verset 8. Et le dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et c'est alors tu auras des succès. Amen. Ça vient de la Bible. Et où tu pas m'batomokili? Amen apôtre tina. Boya ya apôtre tina successeur. Anona kel. Yo wiri mambo. Kimambo dia. Ozo yo kama kamute uti kolekona ngamo ko kimona me. Na moni na mi. Ngao misu ya ngamo ko na moni. Ba évangile Robert. Bazote ya kuna kumo azozwa batem. Akali fui. Kumo azwa batem ya bango évangéliste. Allez, arrêtez de fouiller. Mbote koufi totalement. Pourquoi ça n'est pas en Afrique ou à Kenya? Évangile refaire na bango. Nini pesika tozali. Évangile refaire. Bazoteya, bazokobelela na mboka. Na tali bango na yo tuli na pimba ni kasi na. Ala soso, azwa batem. Boa akonza mboka oyo kisone sitoko bayiwele. Yango ngana lobe poto vandisa batu na mboka oyo. Toko benga bankumu ya bamboka misusu. Eko tala likambo oyo. Toko vandisa bampalampu. Toko vandisa mpalampu. Super abisoli. To vandisi nkumungala. To vandisi mutakuwa. Bango nyose fo bafani. Anakoka suka mboka. Na bakoka suka. Toke ko benga. Na ya fouete force tranquille. Bango nyose fo baya. Force tranquille. Bango nyose sengi baya. Na mvuli mamo. Bango nyonso. Bango kutu bakosanga te nkumu mvuli mamo. Baye batonda mayele. Fo bazala. Mettre plein bakosala. Pona mayele oyo. Ekosanga te toko fandisa batu. Afrika akotika mboko akokenga. Ye mieto zwa Prince Chaku. Vous vous faites ça de la main. Vous ne kena no pa Afrika. Mamu ngende ko. Na ke ba. Nembe ya mwana mbadi openza. Salama ba to penza la mako. Ngawi nza. Tokene bena.